Première analyse pour Namida, la Taylor. Aïe aïe aïe. Mokilango, en tout cas, ezali penza elengi. Papa Robo préparé aux la riposte ya Mida la Taylor. Mengai Papa Robo, na kolobakaka makambo. Ndenge naza komona, pe ndenge naza koyoka. Alors, yango fona ya. Fona ya. Ezali première sointe, ezape deuxième sointe, ezali kaka première analyse. Mokili yango, en tout cas, ezali penza gu. Boya koyoka, boya koyoka Papa Robo, boya koyoka, boya koyoka Papa Robo, amasasi ekobeta, likolo ya nani, no ekobeta te, eloko moko tawa, bozala calme, ezakaka analyse ya Mida la Taylor elengi. Yoka kombo ndenge ezosuka, me awa tokotala soka analyse ekozala na bilengi kota Mida la Taylor. Mokili yango en tout cas ezali penza elengi. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Mida la Taylor bengi Karine Mokonzi, la baronne sans esprit. Olobi aza sans esprit na ndenge ke yo tango tikaki ninyo yo apostaki photo na yo. Olobi aza sans esprit. Mida la Taylor. Karine Mokonzi ndenga postaki photo na yo azali sans esprit te. Ezali geste oya salaki po na yo. Yo sali geste olobi bien. Awa Karine Mokonzi atiki koloba pona ba musicien, yo pe otiki na yo pona makambo ya Karine Mokonzi ndenge olobaki. Alors tango olobaki bongo mutatindaki yo te oya oloba na Karine Mokonzi ke otiki kofinga Karine Mokonzi na famille na ye pamba te ye atiki kofinga ba musicien. Mais Mida la Taylor soki oyaki elakisi oyaki na conscience na yo. Mais jamais Karine Mokonzi akomaki tanga postaki photo na yo oza sans esprit. Non. Po acte yo salaki bakokolo bape oza sans esprit. Mais Karine Mokonzi ayebi côté bonheur ya moto. Ayebi ke tango olobaki bongo, olobaki yango avec sincérité. Ayebi ke tango po ozako popula ye na NT, ozako popula ye po défendre ba oyo ya yo. Donc Karine Mokonzi azwaki yo lokola ndeko. Yango akomaki c'est la famille. Yo sikoyo ozako tuna, eske yoza famille na ye, bobotama mama moko, bobotama papa moko. Mais Mida la Taylor oyebi malamo. Karine Mokonzi tango abengi yo c'est la famille. Alobi teke bobotama mama moko. Alobi na ndenge ke pote olobi na sincérité po ye Karine Mokonzi. Tango alobaki atiki makambo ya koloba pona ba musicien boye. Alobaki yango na sincérité. Bien sûr, bato mosusu bakanisaki eza sincérité te, mais alobaki yango avec sincérité. Le kola yopo olobaki avec sincérité, sans que batinda yo elakisi bozali famille. En plus, oza congolaise, oza pe mutozali na kati ya YouTube. Le kola yaza mama YouTube, yemuta contrôlera YouTube. Karine Mokonzi, la baronne, autorité morale, mama YouTube, icône vivante. Faut que ce malamu. Alors, ye denga zali wana, soki atchaki yango, ezali geste ya malamu. Po bato ebele pe basenga ye bolimbisi atya na ye foto te. Bato ebele baloba mabe na ye bashanza baloba malamu atya pe foto te. Bato ebele basala neti bazonga asala atya pe foto te. Alors soki atye foto na yo eza famille. En plus atyaka pe ba foto tango mosusu na ya bato bazo continue kolobele mabe. Po tango atye video ya Ken Piana yo moni yango susu mabe. Omoni yango mabe po Ken Piana
akoko balukila ye Mida la Taylor foko yeba ke Karine Mokonzi la baronne a yebi Ken Piana très bien que yo. Karine Mokonzi a sorola na Ken Piana na privé. Karine Mokonzi yende mutu a sala filmu na filmu wana ekoma ndenge komi. E zali ba fanatique ya falite mais zali Karine Mokonzi. Et puis Karine Mokonzi a zali verbe. Donc soki Ken Piana a lekisi 1 mois a lobi kombonete ataba pekse atanga komba Karine et ça problème. Faut que ça toujours et ça nécessaire. Yango wana akoko kotsaka toujours na mabete, faut que ça peut côté mususu na malamu. Et zali devoir pour la Ken Piana te mais zali obligation, obligatoire. Yango wana Mida la Taylor. Na yebike ndengo zali wana ozako landanga avec attention. Ça c'est très bien. Awa ezali likambo ya net, ezali kambo te to solaka na privé. Nga na privé na yo nazakaka na position oya likambo to sololaki ya suka. Ya suka wana ndenge kombo na yo esuka. Mida la Taylor elengi. Alors oya ngai pe ebanda na elengi ya Combat Congolaise TV. Mida la Taylor awa ezali makambo ya net. Awa ezali pona loba na yo eloko na likambo yo esengi na loba. Yango wana Mida la Taylor fo yeba ke awa makambo yo ndenge ezako kende boye. Fo yeba na lobi yango pote oyeba eloko koloboko ya. Na yebi ke okoki koya lisusu ko popula. Tango ko popula nga okoko popula Karine. Soki opopoli ngai te na kanisi ko popula Karine. Mais Mida la Taylor yomoko yebi awa nazana tina na peso ba loge te na longola pe ba loge te. Awa ezali kaka na expliquer yo likambo yo eza réalité. Po yomoko oyebi. Oyebi ke na lobaka uniquement makambo yo nazomona pe nazoyoka. Pe ko popula en tout cas na zelaka ba popula ngai. Nyonso ezali kaka ko popula. Alors Mida la Taylor oyo ezalaki moi analyse ya mokelekete kaka pona yo. Tala kutu et koki même pas 2 minutes. Pour koka 2 minutes en tout cas ebongi na pesota eloko na opeso. Eloko ko pesa awa ezate. Awa likambo ezali awa foyebake respect na la baronne. Respect na Karine Mokonzi, autorité morale, maman YouTube, icône vivante. Oyo eza réalité, oyo eza masekite. Na lobi lisusu, oyo yangana na privé kolongola yango te, waneza masolo mususu. Oyo ya net, en tout cas, photo sa yango, ndenge zali, po yomoko na kati ya motema na yo, oyebi yango Karine Mokonzi, niveau azali, leven azali, aza icône. Lokola aza icône, awawa, balukaka te okoma icône. Mutu moko te alukaka ikoma icône. Même okomi star, même oza prophète, même osali soki biloko nini, icône, yote mutu akokoma. Icône ezali mystérieux, ezali spirituel. Donc, Karine Mokonzi oyo solobela, azali mystérieuse, azali spirituel. Yangwana Mida la Taylor, ngai papa robo, na koki kosala gafte, na melisa ngaka ndengwana, na leksa bongo, na tika likambu, oyo kende bongo, yango ebongi, na pesa première analyse. Yango yo, na pesi yango, osala nango, eloko kosala. Mida la Taylor, elengi, nazozela. Nazozela nini? Nazozela. Osala lisusu biloko wana te pona Karine Mokonzi. Linga ochanze maloba ya kitoko pona Karine Mokonzi. La baronne, autorité morale, maman YouTube, icône vivante. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de Kitoko, il y a
na biso JP Kiama taka e boss de boss ya nyama ya danger donc bakisa mtalongola zaki bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour na balinga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment maman na zana chaîne na chaque kitoko ya boss na biso JP Kiama taka e boss de boss ya nyama ya danger donc bakisa mtalongola zaki bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.